Mawana moto oyo atelaka moto, mawana oyo ateki lika na ye pana moto, kasi sengo na oyo atelaka Yesu Kristo libanga na talo pambate, ba banso batelaka motema, ba yokisa makasoni soki mokete na bino banso, ba bozui libakwa kolanda basango ba Kristo mokolo mwa lelo to tombe na bino banso, bolandi malamu. Donc la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai. Bande kwa lisanga monene na kombo ya Église du Saint-Esprit au Congo esek na mukuse na bokambami ya ntoma na Nzambe Ignace Tambulu Koki bayabaki bongo kokutana na bokutani ya mbala tuku motoba na mamali kambo ngaba doit changer au nom de Jésus-Christ ya solo penza bana na Nzambe ya bipai na bipai bazalaki meke na bokutani ena na ntina na kobondela pona ngaba na ntina na kubengana milimu ya mbindo ya salite ya inyali ya bosoto oyo evanda kati na komi ya ngaba tona na mwa muke lolengo yango elekaki. Il porte des cabellos comme toi. Il porte des jupes comme toi. Mais toi tu as la puissance sur le grain du diable. Ne cherche pas à voir ça dans un rêve. Tu n'as pas besoin de voir la puissance dans les rêves. Il n'y a pas une personne d'ailleurs qui va te révéler. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit du Saint-Esprit, c'est lui qui te dit que tu es enfant de Dieu. Même dans le sommeil, tu es plus fort. Il y a des fois, on t'attaque dans le sommeil, alors tu commences à voler. C'est la puissance de Dieu qui te fait voler. Parce qu'en toi, tu crois que la parole là t'a rendu enfant de Dieu. Tokoba se kokoba na milulu na pona kotalisa bino ete ya solo ebele na bato bakabaki bomo ina bango epa na nkolo pe moto na Nzambe toma na Nzambe Ignace Tambulu Koki abe ko bonde la pona bato ebele be bazaleki wana pe loboko na Nzambe loboko na nguya ebaki solo penda ko simba baike pe bamonaki loboko na nguya na tata tolanda boni ntoma na Nzambe Ignace Tambulu Koki alobi d'abord nazana esengo parce que la mutu ayebi kaza mwana nzambe na liloba esengo na ngai omuna lelo ekatani obeta sike esengo na ngai mateya oyo ekochange Congo mutu aye nanu te aya nayebi kakoya aya. Maloba na Nzambe oyo ezanga mélange bango banani bandimi ya SCC 8e c'est pas que oyo ezwami na numéro 9587 avenue à Solongo na commune Bandalungwa oyo ekambamaka epa ya révérend pasteur Bugalagaja changa boyeba ke mokolo dimanche oyo ezalaki mobange koko mama na surprise esika oyo wapi ba monaki présence ya révérend professeur docteur Mateso Muke oyo azali représentant légal ya communauté oyo koya kote ya bango awana Kinshasa. Hotuninga item les SEM d'arrivée de Jésus-Christ ba texte oyo etangamaki kitoko lokola na Esaïe chapitre 7 verset 14 pe lisusu mukanda na Luc chapitre 4 18 à 19 boyeba que le révérend professeur docteur Mateso Muke a pandela kiba na Nzambe moloba ya solo yoke lokoyo. C'était la capitale de la Syrie. Et lui il a trouvé qu'il avait donné la parole de Dieu là-bas. Ça pas parce qu'ils sont très terroristes ce gens-là. Alors, à cause de son terrorisme là, il va lui dire pourquoi un seul homme peut nous mettre comme ça en déroute.
Est-ce que nous ne pouvons pas le combattre? Pour le battre. Est-ce que ce ne sont pas des hommes comme lui? Tala! Noko nangandi melanga que soki ezali na basali ya nzambe o bazali ko continuer côté évangile pur. Les représentants légaux, le révérend professeur docteur Mathieu Somouke azali parmi. Kasi boyeba que na séjour na ya Kinshasa azala kinde na mission officielle. Ya ko traiter ba dossier, pe prise en charge ya ba professeur ya université évangélique en Afrique. Oyo wapi akumbelaka avec impact ya kosakana te. Aebongo yo muto mesana kofinga koloba bilobalo ba pamba pamba olingo kota makambo ya nzambe te awa révérend professeur docteur Mateso azana Kinshasa. Est-ce que nayaki pour na université évangélique d'Afrique, université évangélique kona toyo kusenga l'État après ça biso prise en charge ya université abando futa balaksi nyonso batu nyonso basalaka na université na makambo mosusu natindaki bango message bandimi nyonso ya sepa etan nazalaki na Suisse na Suède nalobaki na bango bafanda kimia tobondela nzambe mpona bandeko na biso bazwaki likama mpe toyebi nzambe ye moko akosala nayebisaki bango mpe na lui autorité na biso ya Congo bazobatela biso nyonso situation yango bayebi yango nakisi bakosalisa biso nzambe akosalisa biso tofandaka kimia epui napesi bango bacondoléance nyonso bafamille nyonso bazwaki likama na église ya Sepak ya Kasindi na église nyonso ya Sepak ya Nord Kivu. Tuna wana utuni me yo moko comprendre omoni elongezo ya kufungwa ma esengo etondi abatalaka ba Kristo ndenge bazali aba batondi na esengo parce que koyamba mokambi ezalaka toujours esengo na Kisasa tolobaka papa ye nzale sili nde langage na biso ya Kisasa tozana esengo ya koyamba représentant légal na biso papa professeur docteur Mathieu Somouke ndenge ayaki kotala biso vraiment to sepeli makasi. Mwana mboka Iber Mamba yazali bongo mokambi ya fondation oyo ezali bongo na kombo na ye Iber Mamba ye lokola alingaka ekolo mingi pe yazali moto oyo atosaka mambi manso ma ekolo nantina ena atelemaki pona kokende kozwa carte na ye oyo kosunga ye na sima mikolo ayeba bongo kosala mapona mingi pona kopona baye bakokamba ekolo na biso na bo elongo bani ndengo ze komona na bilili bana mumbele pe bipai na bipai bazaleki meke na tina na kotambola ye pona kotalisa ete ya solo penza ye azali moto na bango bakendeki kotika ye azaleki ye mokote azaleki bongo na soda ya mpiko soda molende soda ya bompikiliki ndenge babengaka ye fongola ya mumbele yenda simbi fongola pona kokota na mumbele ezali bongo ndeko Cédric Mbumba elenge oyo azali kosala mosala na mumbele na ndenge ya kosakana te yazali bongo coordonnateur ya fondation Iber Mamba ye patikala kisima te bango babale bango wana ndenge bozali komona na ntina na kozwa carte na bango mpote sima mikolo baye bakopona bakambi ya solo baye bazali na bolingo ya bayimboka tolanda moko sima na moninga boni bapesi biso maloba bato baye accompagner ngai na équipe nanga pour na remplir devoir nanga constitutionnel et civique Congo lelo na ye ko s'enrôler awa na mombele na centre ya Don Bosco na zui carte d'électeur ngai oyo za ko permettre nga nazala pe na voter ba dirigeant pour nazala pe candidat donc lelo oyo to marquer vraiment dans la vision constitutionnelle ya on la senga bana nyonso mombele bana nyonso mwamba baya ko s'enrôler massivement muna mutaza carte na ye pour que le 20 décembre oyo to voter ba député oyo to ko oyo ba kolobela ba base na biso et aussi le 20 décembre ezali ba nyonso ba carte pour to voter Fachi Béton
pour na mandat na eto cimenter yango. Donc donc yango no mo ba tebele ba elelo boye pour ba accompagner nga Hubert Mamba l'espoir du développement de Mwamba pour nos carte dans d'électeur. C'est parce que tu es accompagné au Yazali président national ya fondation Hubert Mamba. Biso lokola tozape na Mwamba biso bana ya Mumbele na ya Ngaba na ya Kisenso na ya Limete na ya Matete Léo Tolobi to ya kotika président na biso ya accomplir devoir civique na ye pambate tomoni mbilinga oyo eza koleka na kati ya mboka na biso précisément na kati ya district na biso ezo sala bien te parce que kolongwa na biso na siège ya fondation kokoma awa toye penza na kokoso makasi na kanisi nzela bazoyebisa président bongisela biso makambu donc je crois que eza tango batu nyonso baya kosanrole po soki ozwi carte oyo yango nde kosala ke lobby opona ba dirigeant mutu akosa yo te ndeko yaka kosanrole po lobby opona elenge oyo ifa bongola makambu na kati ya Mwamba président Hubert Mamba. Communauté des églises de Pentecôte en Afrique centrale, c'est pas qu'on a mokusi bango azalaki mikolomi bale kuna nesika showbiz na mama likambo investir dans l'œuvre de Dieu et le roi bassin en Zambie. Lokola pasteur Pierre Kingu, Ntomana Nzambe Roland Dalo, Moté le Nzambe Motomaye le père Boigna Daniel Kawata pe mosana Nzambe Paul Richard Amisi basana Nzambe yande na ndenge pe libota na nkolo bazalaki wana meke na showbiz na tina koyekola boni tokoki ko investir kati na mosala na Nzambe tolanda. Les plans des nations, Seigneur, voulons que seul ton plan se réalise pour notre pays. Toi seul qui connais que ce pays a un destin prophétique. Seigneur, ne permets pas aux dieux fidèles que les hommes de partout. Mikolomi balé awa na sala showbiz to na terme na biso zala ki investir dans l'œuvre kotia investissement na katia musala ya Nzambe tokopesa nzoto na biso moko tokopesa musolo na biso Nzambe alingaka ba tombola ye babenga ngo adoration Nzambe alingaka ba pesa pe ba moyen soko pesi ba moyen na ecclesia opesi ba moyen na église batu bakozala sauver ne tolobaka bakozala libiki ya ngwana tolobi batutu totika musala ya Nzambe na maboko ya Nzambe topesa mbon so pesi mosolo na yo likolo na lola Nzamba lola akopesa pe mapamboli soko lingi ozana mapamboli ozana posa mapamboli lona na elanga Nzambe ta investissement na kati ya Nzambe soko sali yango okozala na sengo makasi yangwana milumi baleo 2 jours to sali investissement dans l'œuvre de Dieu et l'équipe qui toque tout ça qui na ba orateur neti ba Daniel Kawata ba Roland Dalo ngai moko musali Nzambe et ba pasteur Richard pasteur Kingo ti Lubumbashi bango tout ba sepeli makasi ba pesi biso mate kitoko mate wana soko landi yango bien ozane pamboli makasi donc rendez-vous prochain na 2024 trobi que Nzambe ayamba milimo na bango mais Nzambe a bénir a pambola mboka na biso po kimia ezala tolingito soki ozana tomsona oli na kimia bitumba ezala te to sepela makasi na mboka na biso parce que toza mboka moko babenga ngo mboka béni alors po to sepela na biloko nzaba pesa ki biso kimia fozala to sambeli pi makasi po kimia na Congo ekota. Merci beaucoup toyaki awa po na lokumu na Nzambe topesi Nzambe merci na événement nyonso mibale ya 2 jours oyo et l'équipe na biso l'équipe malamu makasi pe tozalaki édifié na maloba na Nzambe oyo basai na Nzambe bapesi biso en tout cas kembo ezonge pa na Nzambe tosambeli po na mboka tosambeli po na Kasindi tosambeli po na bana na Nzambe message ya monene tozopesa oyo ezali kati na teme oyo ezali ke mutu nyonso oyo akoinvestir akolona kati na musala na Nzambe akobuka ezana musala pamba te pe musala Nzambe ezali investissement munene koleka ba investissement nyonso
oko investir na bandaku jour moko oko kotika yango mais soko investir na msala na nzambe ozo investir awa okobuka awa pe okende kokuta yango lisusu na lola par na yo ezali réservé lolenge olonaki au 100%. Tokomi na suka ya milulu na biso mayanga no tozalaki nango mama na likambo ezalaki komi pesa tokoloba ndenge wana na mosala ya nzambe komi pesa ngo ekoki kozala ya mbongo ekoki kozala ya mutuye moko ekoki kozala ya temps oyo azali kopesa pona mosala ya nzambe tolobi nzambe azwa lukumu pamba te mikolo mibale oyo na esika oyo na showbiz eleki kitoko eleki malamu nzambe apamboli biso pe eloko ya mutuya toyoki liloba oyo ekoki kobongola bomoi na biso tolobi nzambe aza malamu pamba te tomoni ke bato ebele bazozwa mbongo bato ebele ntango bazwi mbongo bazobosana ke nyonso eutaka nzambe nzambe nde apambolaka nzambe nde atombolaka kasi komona bato bazwi mbongo bakomi kotia yango na babiloko oyo ezangi ntina oyo ekoki kopesa nzambe lokumu te nde tolingaki to renforcer libota na nzambe na koyebisa bango ete nyonso eutaka nzambe pe nyonso tokozongiselaka nzambe pamba te bozwi nyonso toza nango ekokende na biso te oyo ekokende na biso ezali oyo tozali kotia pona musala na nzambe musala na nzambe tolobaki ete ezali ya kobongola mitema na bato kosunga bato bongola mitema bandimela Yesu Kristo lokola nkolo pe mobikisi pe nkolo na bango pe tolobaki musala na nzambe ezali nyonso moto akoki kosala po ete bomoi ya moninga ezala malamu bomoi ya moninga ya voisin na yo ya ndeko na yo ezala malamu nyonso wana ezali pe kosalela nzambe mingi pe lelo babakisi na koloba ete mosala na nzambe sengeli moto ye moko amipesa mobimba. Na etonga na Nzambe les ambassadeurs pour Christ apese na mokuse na bokambami yambo sakolo na nkolo Gary Kenge bango pe basakaraki mokolo malomingo na ntina na kopambola Nzambe na bomo Nzambe o asungi biso kokota mvula ya sikata na ntina ena mosakolo na nkolo Gary Kenge abaki bongo penza ko beta sete na malakisi na ye na mama likambo comment posséder son héritage tolanda boni abaki bongo ko sembo savoir contracter une alliance avec Dieu. Dieu les a fait traîner là pour qu'ils puissent contracter une alliance avec lui. La terre que Dieu leur avait promise était une terre où coulait le lait et le miel. Un bon pays, un pays où il fait bon vivre. Mais regarde. Pona nyonso nzambe opesi ngai napesi matondie 2023 et bandi bien. Beaucoup comprendre. Tout nini. Église ACK Bandal dans son département de la jeunesse en mission pour Christ. JMC ACK vous invite à une grande journée qu'elle organise ce samedi 28 janvier 2023 de 15h à 19h juste. One Day Mokolo Semoko dénommé Célébration Matondo. Témoignage au Kosala. Allez Matondo. Ah oui, yo oyo osali jeune entrepreneur, travailleur, commerçant, serviteur, étudiant, p élève. Toya biso nyonso kozongisa matondo epai ya Nzambe oyo apesi biso 2023. Les orateurs, les prophètes, promesses, Hosanna et hôte de l'événement, l'évangéliste Eric Kabamba, le serviteur inutile, président de la JMC ACK Bandal, Kassina Mindoule, le frère d'Akristi Moulumba, le frère Fisto Kongolo et les autres, et Sikande Wapi, le grand temple de l'ACK Bandal, avenue Mavungu numéro 2, derrière la maison communale de Bandalungwa. Yaya, Okendana Yoba jeunesse, mais Yambala Oyo, Oko comprendre, Boyeyi Malam. Allez Matondo, Matondo, Topesi Matondi, Matondi, na mokolo na pema.
bino boya tokumisa nzambe elongo na sœur Francine na papa Denis avec tout le chantre bino ba surprise ezali non 2023 c'est ma saison boya tokumisa nzambe elongo nzambe ya lola aozanga te ko pambola. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom shalom, je vous invite le 29 janvier à l'ACK Vélodrome Kitambo. Venez nombreux, nous serons là, nous allons célébrer l'Éternel. Bola Mwanzam, deuxième édition. Venez nombreux, moi, votre humble serviteur, le frère d'Akristi Moulumba. Je serai aussi là, nous allons célébrer et adorer le Christ. Que Dieu vous bénisse, bienvenue à tous. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est bien moi, votre frère Miki Kaninda. Je tiens à vous inviter à un grand concert qu'organise notre frère Denis Kala la Golf, donc Makamunde Makambo. Ça sera le 29 janvier, il y a moi au Bisso Tozali, à 15h, na ACK Vélodrome. Bola moye nzambe neveke tondi beke na motema na ngai denigol moye na bombe ezali te esengeli tosala nini tobimisa boya tobimisa bolamu omoni jour wana célébration bolamu na nzambe deuxième édition tout le monde bana braza bana verbe divin bana ACK cité Bethel ba église na biso tout boya elongo tosangana na ACK Vélodrome chez Papa Pierrot. C'est Pasteur Pierrot, Boya Tosangana, Tokumisa Nzambe Longo. Bolanda apôtre Tamboluko qui oya lobeli événement na yeko sala mokolo le 20 janvier 2023 na Ngaba. Première extension, il y a la borne centre évangélique Arche-Alliance Masina Bango, Baibaki Bongo Kofungola. Milulu Miabango o babengi bongo convention missionnaire internationale epai wapi sangisaki ba archoise na ba archoise nyonso ya molongo bimba uyu bayaki meke penza ndenge bozali kolanda na bilili ya solo penza ezalaki mokolo na esengo ezalaki bokutani monene ya kopambola nzambe na lolenge azali kobatela lolenge azali kosunga pe lolenge oyo aziko sala na centre évangélique Arche-Alliance Masina oyo ezali bongo bipai na mboka na biso ya Congo pe na libanda ya mboka tolanda boni milulu yango elekaki. La ligne d'éducateur c'est notre base et nous sommes là dedans Yangara nous le remercions Seigneur pour avoir mené le fils de l'âge. Les fils de l'âge, ayant l'intelligence des temps, pour savoir, pour discerner ce qu'ils devaient faire, ce que nous devions faire. Kaka ndenge toyebisaki bino bandeko centre évangélique Arche-Alliance Masina bango bafungola kibongo convention missionnaire internationale tolanda sikawa boni basai na nzambe moko sima na moninga babaki bongo kopesa biso makanisi mabango na oyo etali milulu miango c'est avec crainte et tremblement parce que pour un message il y a qu'au discerner temps ils allaient pour n'engager poids il y a makasi il y a de cela il y a de cela à peu près plus de 10 ans le fardeau en est pas n'engager pour n'aller camboire temps oyebi c'est toujours ça là tout ça de la Congo selon mais comme kitango ya etika la pona biso mokote to bimisa yango po ete bana otoza ko kamba bandeko tozo sa na bango bayoka yango ke senge na biso ko tambola lokola bato nyonso te ke senge na biso ko yeba tango pe to yeba eloko ni to ko sala na tango parce que likambo na likambo ezaka na tango na yango ezaka tango ya kolala tango ya kolamuka tango ya nini mais tango ezali oyo bana ba discerner ba bitango ezali tango nzambe alobaka pour David a régné. Alors ceux qui biso to tomboli Yesu te nana ko tombola Yesu na mokili ceux qui biso to netoli Yesu te ceux qui to annoncer bonne nouvelle te nana ko annoncer yango voilà pourquoi to kutana ki me pona ngai bon ezali fardeau
fardeau yango nauti ko décharger yango mais fardeau etikali kaka eza vision eza vision eza ce qui moto aza na vision il faut aza na fardeau peut il faut passer en action autoti ko passer après vision tozalaki na yango na fardeau to passer en action pour te transmettre pas na bato nyonso. Alors na réunion lelo na retenir eloko moko ya motuya ezali temps koyeba ko discerner temps pe koyeba nini tokosala na temps toti ko discerner parce que eloko moko ya makasi alobi nous avons l'habitude de faire tout le temps la même chose et sengeli à un moment comme celui-ci que nous puissions réfléchir, tiens, on a toujours l'habitude de faire la même chose et l'oko nini toko changer direction nini nzamba rope sabiso à travers Milulu Oyo, je pense que Dieu va nous aider. Malaxi alelo motei mosal na nzambe ayebisi biso ete biso to discerner tango et puis bana Isakar bayebaka tango. Nous sommes des êtres mis à part. Nous n'allons pas suivre les choses de ce monde. Nous savons que notre Dieu a ses principes, ses commandements, ses préceptes que nous devons suivre. Ses lois aussi. Et c'est ainsi, les serviteurs de Dieu, le pasteur Sembelo Yela, pasteur titulaire de l'Arche, nous a boye baite maangani yango ekosila mokolo ya lomingo ya poso oyo na bino banso totombeli bino boye malamu na convention missionnaire internationale. Bien-aimés dans le Seigneur, habitants de Kinshasa, Brazzaville et environ, découvrez le parcours d'un vétéran. Une bande dessinée de qualité qui raconte la vie du pasteur Barouti, sa jeunesse, son appel au ministère, ses voyages missionnaires, ainsi que son impact au Congo et partout dans le monde. Dessiné par l'artiste international Jérémy Tinguier. Vous tous qui aimez le pasteur Barouti, vous qui avez été bénis par son ministère et vous qui voudriez découvrir le parcours de ces puissants hommes de Dieu, veuillez vous le procurer na Fola. Le 24 janvier, à ne pas rater. Là, mon cours passé, bah, tu as la fête. On des livres nés en gros. Et qu'on s'en a pu voir. Livre qui est tout la qualité. Hein? 5 000. Mon ça, ça, j'appelle tout le monde. Donc, ça va passer par que Dieu vous bénisse. Makambu nyonso ya kitoko esengelaka bakoma yango pour servir na ba génération future. Que Dieu vous bénisse. Olivier Mukende Chibango ndenge pesinga libaku ya koleka na journal télévisé chrétien JTC ozali kokamba bravo de Olivier pona msamu nozo sala de Olivier Mukendi nazo répondre na question on a pas sepé na motema de Max Andoya kozala enseignant azali journaliste assez spécialisé dans le domaine de l'église azali pe assistant social formé pe qualifié côté anabis ezali mabete Bible zo senga biso na occasion nyonso to prêcher évangile mais loko zo salanga pasi pe mawa mikolo romona eza basali oyo bakoti ba wenze bakoti na balabala na bano tozo benga ba orphelin bani tike ndenge ba benga bango sali sa moni tike aliaka na 500 francs aliaka na 1000 francs congolais mikolo ba comme évangile ya sunga moni tike azonga na classe na 1000 francs congolais na kuzonga na classe et Kinshasa mobimba na ma place publique nyonso to ndeko Olivier même si na nga kolobela ngo mingi te nde na lobaki Olivier Mukende nazala assistant social na tengi na Institut national du travail social INT son sigle et na yekoli ba phénomènes sociaux na yekoli makambo etali les enfants en situation difficile. Personnellement comme assistant social pe moi na Nzambe nazo sepela nezaleli ya bandeko na biso te bazubana kotambwisa bango na Kinshasa mobimba komemesa bango bakitunga
pona kosenga mbongo. Olivier, image nini tozotika epa ya bana wana. Yo yebi nga par la grâce de Dieu nazokamba orphelinat monena kombo ya partage ton pain avec celui qui a faim ou ezana monga fula. Nous avons des enfants que Dieu nous a donnés. Maintenant 15 jours au tika la komonanga kotambusa bana Kinshasa mobimba. Toko kota na bis na photo ya bana pona kosenga ezo sala pasi. Imagine tozo tika epa ya bana wana. Kote ezali mabete. Mais kotambusa ka bana ya kosengela ka bana mbongo. Orphelin liaka na 1000 francs. Zongi orphelin classe na 1000 francs congolais. Mais non. Et comme le la cop, et comme le la business, et ça malamouté. C'est Dieu qui nous a appelés fidèles. Ngana vana kana phénomène ka mutakoti. Na koti kila bana bakaye. Na ko pesa songolo pakala. Na lika kana médiaté. Na lika kana mawendete. Na ko kipe ko tambisa bana te. Mais bien aimé dans le Seigneur. Bino ba oboze ko exposer bana. Botika ezali malamouté. C'est une mauvaise image. Tokotika nini pa bana wana. C'est vrai, pour diverses raisons. Bana wana va se retrouver dans maboko na biso. Mais ils ont un papa. Ils ont leur Dieu. Et biso, le kola ban cadre na bango. Biso ba autorisé ko accompagner bango. To komi ba boti na bango. Nina tuna bino mutuno Olivier pona ko silisa. Bino bo tambola na bana. Bino ba bo koti ba wende Kinshasa mobimba pona ko sengela bana wana mbongo. Bokoki ko sala ngo pe pona bana na bino. Tika ete nzamba pambola bino. Biso tolobaka makambo te pona koloba. Biso tozali koloba makambo o nzamba ke koyebisa biso. Mboka na biso ezali mboka na nzambe. Nzamba azali sima na makambo nyonso ezali kolekana na mboka pona kosunga bato na ye. Basoda na biso baza bango mo te nzamba azali ko accompagner bango. C'est pourquoi tokoyebisa bana na nzambe nyonso ete mabolongo na biso ezali na se pona kosunga FRDC esika bazali kobunda pona kobimisa munguna na mboka na biso. Biso toke luka mutu bitumba te batu baye koluka biso. C'est pourquoi biso lokola basala na nzambe tozo sambela ete nzamba akitisa mampinga na lola ete bamona moya kopesa mboka na biso kimi. Na sa koyebisa yo gouvernement epesi biso mbongo te. Musala na nzambe tozali kosala ezali gouvernement te ekei kocha biso na musala na nzambe. Nzambe nda bengi biso na musala na nzambe. Tozolo ba makambo nzamba yebisi biso. Ndeko na ngai naza ko biso na se na mokili oyo eza na mutu te azali bon père lokola nzamba zati. C'est-à-dire maloba biso tozolo ba eza maloba ya nzambe ya bana na batu te. Biso tozali lokola basala na nzambe poto kende ko soutenir mboka na biso. Tozo soutenir seulement mboka. Tozo tika bakonzi na mboka na maboko na nzambe. Tozoli kotika basoda na biso na maboko na nzambe. Musala na biso ba pasteur ya ngwana. Biso tozo sambela de façon que nzambe na lola akende ko accompagner bakonzi ya mboka, akende ko accompagner basoda na biso, a confondre ba ennemi. Puisque quand na biso ezapé na ba ennemi, il faut nzambo tozali ko sambela prière na biso ezali nzamba confondre ba ennemi ya Congo. Ba ennemi ya FARDC nzamba confondre ba. Bozalaki ebele ya kolanda basanga ba Kristo mokolo mwa lelo tika ete nkolo apambola bino mpe azali yano na mikumba mya bino bolembete basolisanga miso na biso